Bandeko Colonel Mimi makambo aloba mpona bebe Francia. Bandeko eza au serie babatela bebe Francia bino mpe bobatela bana na bino. Makambo penza Colonel Mimi abimisa na monoko na ye eza vrai prophétie. Bandeko sheri ye sheri nanga mwana nsuka sheri wo sheri nanga mwana nsuka sheri ye sheri nanga mwana nsuka. Bandeko c'est vrai Colonel Mimi makambo aloba tala tosili kaka apambe mpo na kaka tomonaki teni wana tomoni bebe France ya TikTok ambiance totali Colonel Mimi aza pasteur te prophète te na teni ya la police kanisaka nde bato bayina la police alepa totaka ye nanga na takai na ndenge kosakana te nga penza na retirer tous les paroles na sengi ekutu pardon. Makambo aloba eza exact en plus prophétie aloba na oyo ekokoya mpe ezomonana na bana na bino. Sheri ye sheri nanga mwana nsuka sheri wo sheri nanga mwana nsuka sheri ye. Mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko en tout cas na makambo oyo ya mwana nsuka etindi ngai namona ke Colonel Mimi azalaki na tout à fait raison. Tomonaki na internet yo Colonel Mobimba oye koluka base mais lelo oyo tokomo luka ye soki toyebaki ye te tomonaki ye mpe na TikTok te tolinga toluka o mo Général Kasongo oyesa longwa ya sika nani tolinga toluka bongo. Alors ba général ba mikonzi ya ville ya Kinshasa bakipaka te makambo ezolobama na poto bango bakipaka makambo oyo bango moko bazosofrir yango na bafamille na bango na kati ya Kinshasa. Nalobi bien bamo général ya ville ya Kinshasa bakipaka makambo oyo bango moko bazomona pasi nango na bafamille na bango. Eti kolona so ekomo gêné na même bana na bango bana ba yaya na bango baleki na bango
batambula bien na Kinshasa, alors bakotyango ka tango ba journaliste na bato bayebani ba député bango pe bakomi na kaka batyango ka batyango ka te po bakoluna bayali ndenge moko kidnapping tango batali kidnapping ezosalama mingi na Kisenzo te na Nchango te mezosalama bakota Bandal bakasavubu kaka kote o bango batambulaka ya sécurité oyo bafifisi wa batambulaka babangaka te ba oyo ba Gloire Olangi batambulaka babangaka te siko tango batiki ko enlever ba chroniqueuse ba comment enlever ba famille na bango alors batyango ka bomoni ndenge tambulaka bongo tout d'abord ba master na bango donc makambu oyo yo ya bana boy ya ba famille ya basi maltraité masolongo na kati ya ville ya Kinshasa to matalikolo to kitanase motoyo na yebi te soki nzambe atindeli biso me na yebi ke oyo yo réseaux sociaux ebimiseli biso ye eza ye colonel Mimi na yebi pe te so azwaka salaire koleka député po fo azwa salaire koleka député po soki azwi yango te c'est malheureux na yebi ke ayaka poto na yebi ke avivraka bien na yebi ke bana ne batanga na école bien me na yebi pe musala oyo azosala eza makasi bandeko babolingo bebe Francia ndenga aza wana un jour akokoma mwana ntsuka akoki okoma mwana ntsuka eza bongo te bebe Francia sakomi déjà mwana ntsuka me ya danse ya koyemba ata bomoni ye na sur scène te ndenge jiba bana komatisa ye me bebe Francia amonanaka asalaka bespectacle ebele koleka kutu mwana ntsuka ntango abandaki bebe Francia ayebani koleka kutu mwana ntsuka ntango abandaki bebe Francia makambo asalaka na ndimi teke image ya pamba tolongoli maloba tolongoli swa musique ezoloba yango moko image yango atoti yango son ya mokili banzembo bobengaka ya mokili ekosoneka ndenge moko bien sûr famille ba mama ba parents ya bebe Francia batie ba image yango na ba chanson religieuse en tout cas ebombi nango eloko te bandeko ebombi eloko te pamba te chanson religieuse na chanson ya mokili bato bayembaka yango baza na même makambu baza na même comportement eza kaka bamisusu na scène to na présence ya bato oza na comportement oyo kolakisa mais en privé bango tout baza na même caractère bamusicien oyo bayembaka ya mokili en privé baza na bango pe calme ndenge moko na basali ya nzambe ba oyo pe bayembaka ba chanson religieuse ya nzambe en privé
baza na bango pe calme to baza lokola ba yanke ya ba musicien mosusu ya mokili. Do changement moko eza wana te. Ezali te. Bandeko, en tout cas, bokeba na bana na bino. Ça c'est vrai. Ba parents ya bébé Francia ngana kolobelo kote. Bokanisaka chaque moment. Colonel Mimi makamba loba na bino. Pona privé ou eleka na internet te ezebele. Ngana yoka na ngate. Batu pe na internet ba yoka te. Kokipe oyo Colonel Mimi akoloba na sima te. Po internet etomboka ki mingi te. Ba para ya Colonel ya bébé Francia bokipe oyo alobaki na bino na privé. Ata oyo alobaki bokangama eza pe ya solo. Un jour bokangama. Même na makama mwana ntsuko. Soki mwana ntsuka réellement batiaki misapi na 11 ans. Baparane bayebaki. Akomi mwasi ya papa chéri. Aza mineur. Kasi complice. A part koza complice. Babombi secret. Oyebi soki yo moni likamba bongo. To yo moni babeti mutu na nzela. To basali mwana mwasi babimi na makasi yo moni yango. To yoki yango eleki awa. Ofundi te. Oyebi teke bakangaka nango. Bakangaka nango. Oza obligé au dénoncer. Omoni likambo eleki. Okobomba ngo te. Atozu menace. Yango wana bino ba mama ba parents ya bébé Francia. Donc makambu Colonel Mimi aloba na bino. Botanga yango chaque tongo. Ndenge botanga ka Bible. Otangi Bible, otangi yango. Otangi yango, otangi Bible. Olingo mela mwa moko, otangi yango. Pona tali TikTok a bébé France. Ya mikolo kaka. En tout cas, na mikosi te. Na mikosi te. Pendenga za bongo. Bokanisa te kakotika na ete. Ako modifie nde kotika te. Lobande aobuka classe. Me oya kotika te. Oye zali ekokangama ye. Ndenge bomonaka alcoolique. Masange kangami ye mwatiki zate. Ndenge monaka on internet. Batu bakota na rando. Po babima. E adikambo. Loba rando ebimisa ye. Ngana batu na mona na rando awa. Mutabima. Ezaka Clarisse Lizarazu. Alobi abimi, abimi pe. Donc, et un miracle. Na mona ba oba loba. Ba mami ngeni. Ba Josène Mondele ba lela. Ba Zoka. Makile Tangi. Ba mama paradis ba Chantal Bola.
ba Manuela kitoko surtout ba Manuela ba mamingeni baloba plus de 300 fois bazakaka lelo bakoma koloba nga barando sina tika mais nazo claircir makambo tango oyoka maloba na ye ezaka arando fungola makolo wana si efungwama nango se na yo ya bana basi esi efungwama oliozwaka etan ya kokende koswaniaka ya nalobelaki ye verité eloko ezoswa yango wana nakotambuso bambuma mama mapasa nakolieso mpe ya bambuma mpenza okozwa bambuma oyebi niveau bambuma okozwa ntango ozonga na ndako bana no baoyebiso babi omoni opusa nakolieso bambuma mpe na oleki soki nga na amwana barumbu nga na amwana chenge place bayanke babanda nakotambusa yo na niveau moko nalukaka moto na okanga na maboko nga nabengaka ngulupa te tosangana te natrikaka bato te boya nzoka nde naozela bino na bato nga azaka bongo te okozwa coup de tete moko azolo yo na opanzo elongi na niveau moko ifo na tiko mpe na elembo oyo etikala ya libela bota nenga temina moyi makasi bota mipende siliki bota la genou mama belaka malada makolo o 40 mama e 50 bele tala sucha tena simania malati sucha na kati sucha nga kanyango na singa kanyango lizita yo nanga kuna lati body nanga bimi kuti kola silveti e mati likolo body ya combo na saka mo esprit pour moi na body ya combo te o monite ndoki tala nataki bodi na kotala papa mayo dobe na ozaki na ngotala ba mayo ndenge zala kitoko fashion o comprendre tala fia termina moyi ni ya makiloto defi ya nani yo kiloto lati ya nani ya mabebo etala botala fia lati buti boy bisanga ero yo botala buti ozongo na idea ni ya Santiago mwasa ndoki tala botala mwasa zokosa bina longa boya koma ndenge nini moyi makasi botala lipende mabe botala mipende bezwi siko moyi botala mwasi nyama mwasi ya moyi projecteur okomona nda projecteur ti libanda olembi ya ndako nde na revisaki yo lobi alezo na pose na fingo na ndambo comme ça na l'accès tout ba yo kama na pose imbécile songa na oloba na taka pose ni ya mafia zange lamba elongi lokwa sile bilamba yo okimi na ndako lenga nazo yebisa yo projecteur eleki obo chaka wane leki okimi na ndako bimisi kokela ndaso ya libanda ya moyi ya makasi ango ya libanda ngelisaka okela nda ya moyi iyo fimi pende kangama pende siliki fia zanga sexy na nzoto fiko mona na ti sersi vulgaire posa ko sans j'ai envie de vomir na sans nzambe mabeleza na lia komona mipenda fio santé na biyo sexy za bongo na moyi makasi te ba fi baboka makabongo te yesu te kilo tu wana yoka bien si vous boxez on bimisi boyeni etango ba danser za jibele ba obina lopele pele et lopele kaka nda modifier moke d'avant si était muta modifier makambo akuta nango na vie na âge ndenge mwana yo bébé Francia ezo sonne bien bébé Francia te ngana moni ezo sonne mabe ezo landaka caractère ya makambo yo mboka ngo ezo vivre mikolo ebongaki bapesa ye kombo bébé bakongo po royaume Congo te lelo yo eya calme avant la bagarre avant to botola to bengana bino tula ba territoire na biso avant kota identité kobanda boyebika mapa ndenge ya lino plan lokola pe botongela biso bandako ya bien bokotikango oyo eza na Kinshasa oyo na Brazzaville oyo na Ponton davasi bino bokende wapi na Zambia bokemba bon tolobela ngo te tolobela bébé Francia vraiment bandeko colonel Mimi Salobanios ye kutu tokopesa ye nationalité
ya bakongo. Atikala na Kinshasa. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.